Mikaela ngana mona bangoti apasanga sœur Bibishi na yebi sœur Bibishi to apasanga mama Bernadette basola nanga apasanga papa Willy apasanga papa Matou donc apasanga au moins ata ba 15 personnes oyo ya pasanga bango ke mama yo bosola naye mwasi na ngai yo bosola naye siko apasa bango ngai na sola na bango ndenge nini ye akanganga leko donc ça est anga passe ma passe vraiment donc ça anga passe ma siko bato nyonso yo tangi kombole bosolola leo azako paso bozako sola masolo ni masolo ya libala kara mama yika piko mama zaka na mabondeli papa zaka mobali na yo papa betele biso masolo na yo nde bobanda nde bozalaki na nde ba problème nyonso to ekomi nde bakosaki ye mama za motema munene yika piko za mobali na yo tozobunda ka poto apasanga na mama Augustine na yebi ete mutapasanga mama Augustine ka poto apasanga mama Augustine apasanga mama Mikaela apasanga mama Bibishi apasanga mama Bernadette papa Willy papa Jean-Pierre papa Matou papa Benjamin mede batwana nyonso tu wana pasanga bango na ba téléphone to sola na bango ezala sœur moko azakuti na église wana nani sœur Vivi ayebinga po Vivi avant azaya ya papi Boissa azaya papi Boissa avant aya poto wana papi Boissa denga kai alors vandi palanga aya para faire au moins une semaine pour préparer ma campagne voyage donc yo ngai na bakisa ka wana papa na ngai malamu likambo te nzambe azwa lokumu problème te na sepende to sololi nga na kosunga kaka nzambe nde aza mokati na sembo na nyonso biso tosunga na kaka soki tosungani boyoki biso eza malamu soki boyoki biso te bino mo boyebi moto ezali lifelo mpe ezali nasi naunga na vanda na nga kobanga moto ngai na vanda na nga na zaka nga mo na boya na nga komikocha na makambo ya mokili na kati makambo kobo na vanda po na ebite biso zoloba mwasamba chez bakabwani omuntu arobala kaka soki moko aussi longtemps bajo surtout batana bon mutu aza na droit ya obala soki kobala ezaka bozonga na bobongisaka bino bozonga donc nga nayebi ke ye aza mobali na nga atenganga kobongi makambo nyonso esebonga tosibongisa makambo nyonso sikoyo boyokani ndenge ni dernier masolo bosolo ine eza ndeni yo ozoya obie ye moto akoya mpe leri ya koya bovanda basi mibale obie leri yo koya eza ndeni dernier masolo eza bo nayebi songa bitoto solennel il y a 3 jours nayebi senga na bi a position na ye naza na posa na yo kanga na ovanda na nga badibala basi mibale nga nayebi ye aza mobali na nga de na kondima te na partage na mwasi mosusu tanke tozosalela mpe nzambe donc ou azaka aosalaka choix donc moi mwasana il faut akite nasenga bi il faut akite donc il faut bozala bino mibale te po yo lobi na nga na oya kuna siko nga na oya kuna na ozozela nga na ya po boboya na yo na ye te il faut nga na ya kuna na kuta deja yo na ye bosi boboya na nga na oya te po na komi ale yo na ye boboya ni te de na kuta yo na ye bosi boboya na wana parole nga suka siko mwana oyo aza na ye oyo babota liboso na oyo ya mibale lobi bakokana te eza ndeni bakokana te mwana oyo abotana apotre awa na Kinshasa aza na batre ya bana bande moko na bana nga bana nga oyo baza na ndako anga na mwana oyo azalaka na Kinshasa oyo abotana ye na apotre baza na batre mwana wana oyo kuna aza na batre na bana nga te papa mwa mwasi wana apotre aboya ye na miso bato na église nga kutu nazalaka te po baperiode wana tozalaka na matata na apotre nazalaka te